ya Joe Mystique, boma biso toleka. Ya Joe Mystique, peta libanga na molile tuta ngai. Ya Joe Mystique, lela la place à Soso Kokodioko, biso tolamuka. Ya Joe Mystique, betandika. bato batiela biso bapoint na vie ozopapanga point na vie ozopapanga na vie ozopapanga bato na vie ozopapanga bato ta vie ozopapanga bato tala kuna kapashi azala na mwana moko biso na bato batiela biso bapoint na vie bato batiela biso bapoint na vie ozopapanga Toboyi na biso bandika. Toboyi na biso bandika. Bota na kimia. Présente biso mwana. Totala mwana. Toyamba mwana. Totindela ye ba céréales. Ou bien ba phosphantine. Toboyi na biso bandika. Toboyi mama limbisa toboyi bandika mutu soka boti conscience ya te seko otika lo changer te poko bota kapashula tala mutu tu abota la plupart c'est 100% ya ba fille au babota na ba fille mère na ba fille au ba senta bango na ba fille mère kapashula ebele ba changer kobote change bato bele omona pe mutu azaki mature mais à partir ya kobote comme si mature maman otala soki naza na okontinue ozala immature mwana nga pese ka ozala immature cedi fo nga mona s'oriente nanu nakoma no na okokosombela mwana céréale mais so omoni mutu aboti aochange te makambo abanda kosala aokontinue ka kosala ngo tia boti seke ta mosu ochange te to oyo ebina omakalunga seka mfutime elate azomela olokwa compris ozokopoka bandika na apresiaka na ndenge ozalelaka ata oza kutu moto mpe bakoka pamba ona eloko wana te bapambole sikona nini mosu na makambo oshoka bato na makambo mabe osala parceke kapashula osalaka mabe te batambola mabe eza na bafille batambola mabe oyo nzambe apesa bango bapunition parceke na bible elobake na mboka na biso ekomba ozala te ozokomprendre mais ebele bakoma baekomba mpona bavie ya etamboleli na bango bango bamikomisa baekomba Carmen Odia ozomona kapashulanda c'est-à-dire il faut kozala na manière ya ovivre nalobaki yango na kai mavia mavia kole ozomona nzambe afongolaka bato misu bato bayaka koexpose oyo nzambe abengi nzambe soki apamboli yo biso bana nzambe so nzambe apamboli yo okoya kolakisa bato na orgueil teke nzambe apamboli nga na eloko me nzambe afongolaka te banguna na biso misu bamona penake mutu apambolami mikolo nzambe pena mutu aza ya kopambolama nzambe apamboli mutu bisotoakosela yango vanta te me nzambe nde afongolaka bango misu bamona mutu aza beni me baoyo bayaka kosala yango na orgueil baoyo bayaka kosala yango banini ebele baya basala na baorgueil parce que ntango yo ezoya kosala vantar na likambo moko boye oyo peut-être eza na bato baosouffrir nango oyo eza na bato ta mosusu baorata yango oyo eza na bato ta mosusu baokokosaisir yango te eske ozoya kokritikela yango bato carrément nzambe osepela no te c'est ça en tout cas position boza bandika or ke ndeko na biso efala pema atikali na 1 mois po abota po apema sikoyo likambo nini boye toyebi akobota bien tozosouete pa bota bien mais likambo nini bandika minene boye na 1 mois ya kobota mama bozotala mpe bato yango bozobetisa te okoma kutu nani oza beni ya mystique ezalaka yo bene en tout cas makambo eleki bene kapasi banda mosala oyo okomi ya Joe Mystique osalela nani vanta akoma Joe Mystique olobela nani olobela mutu te bon alobela mutu te bongo kombo ya Joe Mystique eza kombo pete
azoloba te ya Joe Mistake moto alongwe mbala moko kipeka alongwe mbala moko kapashi akomi ya Joe Mistake alobi eloko te. Malika obetaka mpe bandikango biengo mama likambo nini oyo me banguna na yo bafongola bango misu bamona bango moko tomonani bo biso banguna na ye te monguna na ye moko soki ntambo apesi yo libala osala yango vantar te mpo eza na bato mpe baosouffrir baoluka yango sikosani yo nde ya kaka apambola nzambe c'est ça napamboli na nga nzambe mpo eza occasion na nga eza opportunité na nga nakutani na mobali na nga honore nga mais il y a des gens oyo mpe basengaka mpe nzambe nzambe ta mosu na répondre bango te alors nga na yo okritike bato te mponga nzambe apamboli nga na okritike na nini okritike na nini Malika okritike na nini yo moto honore jugement paradis siko okritike na nini soko ekokritike okokritike yo moko Malika mani yango mabe te ndenge honore jugement paradis osepelaki na mobali na yo omoni mwana mobali mapasa oyambi na émission omoni bote na ye elobeli na ye français na ye olingi ye andimi omoni ke soki makambo eke malembe mabobulu ozoluka solution obengi nene asali je azwi jimo paradis latsa Malika pete balati yo pete omoni kuna grâce te mobali okebala na fulu omoni toseki yo ozwi mbongo tu obali jimo paradis avobala ye po garder bien osombele voiture jimo paradis ayeba okumba mazalaki na voiture te kaka velo alors sikoyo okoya koloba na biso mpo nani soki oya koloba olobi soki mpo oloba togarde nana kokritike yo motu te eza vie nao me bandika minene boye boya kobeta ngai nazomitungisa nalobi me kapa shula alingi nini ya Joe Mystique alingi nini alingi atomona bamystike atikali na 1 mois ya kobota 1 mois pamba boye te yo nde esengela ye mabeza kasi mabeza c'est ça meza bato mosusu maboma ke bazali omona bapesi mo mwana ndika toboyi na difficulté ekolala te zemi matie kiti ezongi bato bazopema te ondire mba liboso moto abota na mokili ta mosu ezali boma ke bazali omona bapesi mo mwana ta mosu ozwi na difficulté ekolala te zemi matie kiti ezongi bato bazopema te ondire mba liboso moto abota na mokili ta mosu ezali bakayimba maternité ozomona kapesha mosu maboma ke bazali omona bapesi mo mwana ta mosu ozwi na difficulté ekolala te zemi matie kiti ezongi bato bazopema te ondire mba liboso moto abota na mokili ta mosu ezali andika oyo mama na ngai balata alliance eza devant ya mwana nzambe oyo napemi nano bato mosusu maboma ke bazali omona bapesi mo mwana ndika oyo libango ezozwanga etutinga na lokolo ekolala te zemi matie kiti ezongi bato bazopema te ondire mba liboso moto abota na mokili ta mosu ezali libango mama libango ezozalanga mpasi balata alliance eza devant ya mwana nzambe ozomona eza bato mosusu maboma ke bazali omona bapesi mo mwana ta mosu ozwi na difficulté libanga ekolala te zemi matie kiti ezongi bato bazopema te ondire mba liboso moto abota na mokili ta mosu ezali bakayimba maternité bandeko na ngai bandeko ngai papa robo libanga babwaki na molili etutinga na linzaka
Est-ce que pourquoi na tie ai? Ya Joe Mystique. Ya Joe Mystique. Ngaye. Ozwaka céréale na phosphantine. Mais ozoluka nini otikali na un mois. Otikali na un mois pamba. Lelo okomi ya Joe Mystique. Nayebi te soko olingi kombo nini. Kapashula ya Joe Mystique to kombo nini olingo bota nango. Ndeko na biso Angelica abota na kombo ya Nies. Te kobanga no tinatangi kombo Angelica soso na biso akende gawe. Bon, tozolobela yo, tozolobela baviva yo moto ningo botela biso mwana kabamba katandika boye. Kapash na moment oyo penza bato bazozala écrasé, oza pena na poso ozala écrasé. Tika na pia mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nazangi maloba. Kapashula, Kapash, fruit ya Karine Mokonzi la Baronne, créé, fabriqué dans toutes pièces. Lelo oyo aleka 100 000 abonnés, le kumu ya la Baronne. Soki pe lelo aboti mwana mibale, na mbongo ya monde Mokonzi, eza toujours le kumu et la Baronne. Le kumu nzambe, awa na se le kumu la Baronne. Metala ndika munene, pasa koloba o, on dirait bakangi ba maternité. Ata bakangi ba maternité, ba polyclinique bakangi te. Ba mamo babotsaka na ndako. Bakangi bango te. Poto laki na Karashika neka na Cassandra, Scorio za nani? Poto laki na Karashika neka na Cassandra, Scorio za nani? Poto laki na Karashika neka na Cassandra, Scorio za nani? Poto laki na Karashika neka na Cassandra, Scorio za nani? Poto laki na Karashika neka na Cassandra, Scorio za nani? Poto laki na Karashika neka na Cassandra, Scorio za nani? Atumusuna TikTok ya ke pato te pa je papa na mwana. Auto sisa sokola na kikoso na biso. Bala ba ya obo na TikTok. Bino batunza ba femme holy bino. Puis bino ba papa obo kuti déjà la ben ba ben la salle de bain aussi sokoti ba mon na chambre tout ça. Biso aussi ba chanson. Biso aussi sokola na kikoso boye. Oye makolo na libanga mone no kulula.
okululi makolo na libanga papa silisi allez o kaleso na ngai na uto ni kaka donc na yeboye na passé no makolo na nga silisi la fille va y maman sala ai na nini kaleso na nga allez ah na kena ina sa biamba. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengi Akomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Akomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengi Akomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Akomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Akomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.